Bolanda CL News TV. Cite à ma copine Christelle, cite à mon néné quoi. Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité toujours sur CL News TV. Mon pépé Asika, Christelle Arosma Mouliranou de la presse congolaise, merci à toi, merci à celui qui est derrière la caméra, Golo Mayala. Pour les images, merci à vous tous pour votre attention. Je dis un grand merci à Freddy Akimbe, Papine Zolameso, NTP Prod, merci à toi, merci à Charlie Prince, Gerlon Kay, donc pour m'assister, donc merci à vous. Anzola Nzouziba Toulon Parka, donc merci à toi. Adi Shimongombe Poto na Potelo Koninasimbe Bongaminini Diamant, donc merci à toi. Nazarane Sengoton na Kota na ba Palestine Bino. Parce que Nabi qui va plaisir et Zalarayabino qu'on recevoir toujours on a qualité est-ce que Oanana ou est-ce que Kokani différence ezali donc merci aujourd'hui je reçois Matika Sungu donc neto c'est nous besoin vraiment bébé habité aninga lobela nini donc on a invité Matika Sungu yaka na plateau na pardon Matika Songo Freddy Akimbe, donc Freddy Akimbe, je présente l'émission déconcentration na lingangote. Mutu ana sima kuna luka ba problème. Donc Matika Songa fash tika ya kota l'émission. Tika ya kota. Mais Freddy Akimbe nini? Bien. Na mona roka na TV, na sema bende na otala. Boni. Ouais, ça va, santé ça bien. Babionde na ba problème comme Gloria langi babionde comme porte-parole ya solo porte-parole nan ya Gloria oh boniko babi ke bolingo zo laksa Gloria donc du jamais nazo laksa munga mutunyo histoire na passe na laksa na bisa tana Matika Songo abenda moi ben nga na laksa mutunyo surtout même ata yo les ozoki problème na l'autre là na yaki ça pas problème na Francis jour mon jour toliaka wana makayabu la kuisi na makayabu wana oyo kimaka pour l'autre là noya voilà ngazaka muta vérité mais omoni comme ça na eza teke no porte-parole ya Gloria pour mutu mon côté wana eza ka terme mon employé mais bolingo wana nazaka na bolingo na bino nyonso tout sentir en vraiment ça parti pris ça dit quoi omoni eloko crime lelo na rozwa na no beto bambata eza prompte mais soki komi kina bimsa munduki wane ko mabe mutango boyebite oh net yo chilubat oh neno munduki allez angata munduki ana sa moshena matama matoma kofi ana sa betwa betwe comprendre chineti sanga mufuku bwa kulwalo mufuku bwa lelu acha te na bikolo na kobolo ba chiluba mungala koti chiluba oso comprendre lene na kama Gloria boy bungabi Gloria tamsuza pina nyonga muntu tamsuza poza ina poma po yupo limba pom mingi apote okasuboye Franciba osomona talent mtoko Franciba moi mbala batu t'es calme bon sikomoni donc Matika Songo balukana mamba ba problème vrai tonton te alukana makamba Matika Songo yakana yo vrai tonton donc tonton moi bien à soit moni Vanessa Nera ben Vanessa Boete si ma caméra donc mutoye baté gauche na droite ye baté vrai tonton merci beaucoup na bino surtout merci c'était la Freddy Akimbe oui bota ba chérie Kalita Badjo moninga za merci madame te on a zo baté ngai Freddy Akimbe bota ba chérie Kalita Badjo madame na Kalita ba chérie bota ba chérie Kovo Akimbe bido yo bala mkoni sana no bala kalate no pe na 2018 mo bala Vanessa na pe comment kuna ni kutu 2018 kombo ya Jongo proposa boyiba boyiba pardon oyebite boyiba pardon na boko mo Freddy Akimbe kende na sola ina azo bala na chance nini yango chana se ba yiba e pendant ngamba na ngaba ibete mobali ya Vanessa to pesi o mbote do chana se mais so tini kodité na RVC Matika Songo dans kanda ya linga cha ambiance na kati bonjour Matika
Bonjour à toi Vanessa, Moussao, Vanessa, bonjour. Na Banderonion sur la biso, bonjour. Na Binotou, Bolinga, garçon bizarre, garçon très sale, garçon qui se respecte pas, garçon Salam Mobile, garçon Zaraboy, Zaraboy, donc là il y a tant l'équité, ngata sali boy mais yo sila no six oui na sila six mais ba disque nyonso ebima mikolo rara biso na ba koni fuati o akuna boy akimbe jouer le ballon ka bo matika son les tambino bo bengana na bana ba succès ba boka bino te pour succès accompagner na libanga o belengo ezana libanga tika bamsu bazwa ka libanga ka côté kuna bazwa banga na générique mo bo mais comme butu mo bimba tan mananda una bamba beta et puis générique on peut beta na oté siko bayo ka ngo wapi so ngai okina ba boîte sokende wapi partout banzembo ba charo matika son côté kuna okao matika son kaskas côté oka matika so côté otongene di merci côté kuna okao nzamba internet côté kuna oka boy net ba ototindela ngai somo boy na Cameroun. Congolais mo boa ki matika songo ya monene tala libanga ba news ezani ba news ezatanga na calme no calme ouais news ezate que masala nga fede kimba osomba kar mususu biso pe tozana na makolo tozela mokolo nzamba opambola biso to kende eza marambo musu ya vie biso batanani Ouais, moi je m'appelle Mati Kassongo. Comment on a Kassongo Mati Samati? Comment on a Mati Kassongo Mati Kassongo Matissa Mati. Donc Matissa. Matissa Mati. Ouais. Mati Kassongo mikolo yo boni mambo ndengo samba site. Au moins ça va tout des sites de site dans la raison à Carminité avant le 1er décembre. Et ce sont là dans le banc et puis on va renforcer encore de plus là où on avait un peu boité et puis on va remonter encore de plus pour donner le meilleur de nous à tous ces gens là qui nous aiment, qui nous regardent. Dans le bas français. Pardon le Banigal. Pour nous le bas français il y a un problème. Donc on va faire quelque chose de bien par rapport il y a année ou bien deux binabiso tant bandaki mais ça va. Okay. Mati Kassongo donc actualité trop bien actualité té parce que tu as commission ba comment comme ça on est actualité mon boye Gloire Langi de commettre ba ko enlever makamwele qui est belé ba salé ba bêtier à tembe. Tu avais appris ces nouvelles? Ouais, j'avais appris ces nouvelles mutabiye bisengango zalaki Junior Wendo et mutabiye bisengango mutaliboso Jenny Kabea en France mutabiye bisengango après Junior Wendo bengangai aoketa la Gloire Langi a expliqué à tout le monde na bito mo place nga vanda ko leki aveni nga venu elandi ya ba Gloire Langi. Mais une nouvelle est triste parce que Serbe a menacé to éviter nanzoto sui promesa akenda yo ça examen et tout mais to éviter ba rancune wana to éviter ba problème parce que la vie c'est sacré. Tu vois, dans vie où il paie mon yosa, on a payé mon ana, on zamba pesibiso, c'est tellement sacré. Il faut pas koloka ko ôter la vie ya moto pour nzamba otuna via moto ba otang ote prends pour ça. Bazwa ngote c'est l'Éternel qui donne et à récupérer. Tu vois, dans Serre dans la Gloire Langi de cœur avec toi, je veux passer te voir. Naza na ba crédité mais na le kanabenga le kayone bosola bione bosola raté mwasi na yo bengana ye bozene ndaku moko mamso lobezate ba so ba comprendre o bengana ye ba rumeur kaka bosola raté awanda vana ndaku na yo bengana ye yo monanga ina Gloire Langi to solate apprendre no bat bolanda biso so bosola to sola na ser mais banzela nde comme moi différent ser so akebo nga na kebo ser so azabo nga azabo dernièrement to kutana na les quartiers
Et ça place moi tout sangana moi bar moi boîte disons mini boîte tokutanaki balendele bafodia kimbe Gloire Langi on a bien causé tout ça là ngalinga mingi na pesa Gloire ya ndé conseil ayi bandenga otambola na bato baza pena pena ayi balinga kete maramsu ya lobara ya kansa solo bapona bato me koma tili banda donc c'est raison ka maele moni na ba vidéo o ekomi soko lobby ekomi problème ce que solo lina moto sola tena l'autre là ekomi problème donc pour ne pas faire des comptes à rendre na micro. En tout cas, c'est le courage et les cas. Mikolo système aussi que bimi batna sa pousse vraiment bien en bakasson. Yo le bani par rapport. Bata pousse ne sont bien en bakasson. Ah oui hein, naibi que bata pousse bien en bakasson parce que majorité il y a bata pousse majorité il y a ba boy et jabiso bata bandondo quoi. Majorité p il y a ba intellectuel, majorité il y a ba musicien. Donc on est partout dans le gouvernement, au monde la majorité au bazawana plus ezabata bandundu. Ba homme très intelligent. Ça là non normal. Mais c'est normal nabi mutapusu. Mutapusu aza mutulwa nga. Mutapusu wana oazotambo na matiti na pusu. Tu sais combien de fois il nourrit sa famille, il a combien de gosses? Na mwasi na bana. Nako dénigrer mutu na musala inteza musala oyo nzambe achia sala na possibilité pour nourrir bana yi. Eza métier ya mutu azo sala puis mutapusu wana Vanessa na yo nanga. Mutapusu wana yaka ba ordure o bisoto leaka ba nini wana yemta longola ngo. Yemta longola ngo kenda obwaka ngo po ba pesa mbongo. Tant to pesa mbongo to longola ba ordure wana a kenda obwaka. Mbongo wana a sa famille na ye. Donc il faut qu'on respecte mon son métier naïe. Azana bata pousse bana toute une famille. Comprendre? Oui. Succès. Succès. Tonto Lobana nous na tous en moment mukeno nous na bilan il y a 2017. Site ni no mone qui est vraiment bien pour na yo. Ba et qui est vraiment moins normal na normal. Na normal j'ai situé et qui moi bien. Bon, nous attend vraiment au ba site à battre vraiment belité. Mon nga tala vraiment peut-être ba émission belité. Nous allons mon à côté na Facebook auto publiera. Les na kota Nathalie boanga pe natalaka. En tout cas, c'est tout hein, sincèrement. Vérité, dis-moi t'en parler. Alors journaliste a travaillé. Journaliste a travaillé. Polémique na journaliste a travaillé très bien. Tes mains qu'on se le dise, pourquoi tu as tout marché bamon? Quand on appelle travail, quand on appelle buzz, c'est des choses différentes. Travail, ça, mon a travaillé à si le meilleur de lui ou d'elle pendant toute une année. Cynthia Kapachi a bandit du premier, Tilelo Ayami, presque tous les leaders congolais. Tous les leaders congolais. Et puis à celle là émission, il y a bien, il y a question bien. Bazaï ba nominé, on a Facebook, na côté Nathalie, ba commentaire, ba balobi. Oui, les Congolais vont parler. Bande on a biso poto, bo excuser nga vraiment na Congolais na makila le roi bino. Bo edarabiso parce que lobby toza na vie, toza na bana. Soki lelo mwana oyo boti na libumu na yo, moi si to maman et moi si to papa. Mwana oyo boto moneli pasi. C'est ba ofinga e to ba oloba mabene oyebi ezala na ngote olinga ngote to mwana na yo oyo boti azo sala mabe bato ba finga ka e trop yebi ke obando kokakuta ta kotamwa na nzela te parce que c'est la honte de la famille. Tout ça, au mois de décembre décembre 2017 bientôt là to ganga babo nane to ko ta année de 2018 donc un homme intelligent ba yebaki na oloba ezate ke mutu mo so asimbika mikwa bandi buzoba na buzoba te oto sala o eko rattraper biso moni place to na lupango eza place na banda carrière na ngai na Congo number 1 place o nazala ki matika sur internet awa place o sali ke babino ba Vanessa babo nga benga ke bo donc ça veut dire beau gosse beau donc c'est ici que j'ai commencé awa comprendre. Donc, ils ont besoin de faire fief, na raisonner Guy Pablito, Nevens Pablito, Blaise Manzambi, Liz Manzambi, awa. Donc, kocha batuleka. Et nga la bimelande awa. Mais batumso na kocha bomba place msusu. OK, merci Matika Songo. Na bande koloba que bilan na yo il y a 2018 il y a 2017
bakoswana ba rancune kotanga kombo na yo boye siko tokomi na décembre soki ennemi na onini oyo ko pardonner poto kota année 2018. Personnellement dans un ennemité pour naza chrétien na ennemité bilan en 2017 ba rancune na nyonso bat banda osailanga ba promotion balobanga na sila mais batanga kombolanga bafinganga. Ça veut dire moto asila bafingaka te bakipaka ete batanga kutata kombo nete. Dans tout le monde a émission tout temps à raconter ta combat rajakula te. Tant à raconter ta combat rajakula te menga yamba barajakula. Donc bateau nyos basalenga promotion, bateau nyos basalenga nyos. En tout cas, merci Nabino wana beau gosse. Voilà. Bateau nyos basalenga ba promotion. En tout cas, je vous encourage, merci. Soit disons que bazai na souci na ngai kena silate na za mungwate. Basali bien de basali ba promotion. Ba promotion puis basali ba promotion ce sont mes enfants. Ba reconnaître que c'est notre père. Et puis photo ça les promotions et puis promotion c'est pas mal. Mais venez aussi donner vos dîmes hein. Venez avec vos dîmes parce que celui qui donne ses dîmes chez moi c'est seulement Alvin Beya. Alvin Beya, je suis reconnaissant envers toi. Toi là en tout cas que mon Dieu te protège. Te garde et pasuka. Et pasuka donc na demi yoza na inimité. Non mon ndinga na za les yoza les te. Ndeni. Vous posez nga ba question vous avez na besoin te. Yo link question ni ba poser. Te bon lo bana otunga mama binemit. Binemi onde no. Te binemi na za ennemi te bato bayeba ke ngala fodia kimbe to sola te. Ennemi na ngai fodia kimbe. Ennemi. Habari? Mzuri sana. Anasema nini kuna? Jambo hilo yuko na patai kidiaba yuko na mafunja nje mkunjardo. Ah bon? Ana Polardo. Mais on a parlé Chiluba. Ya. Chineti sanga mufuko ba lwalo. Mufuko bwa lelo. Babutungulu. Wa wutu. Wa mutu wa sangaro baka mutu mutu bukaito. Attends. Bosololi. Lekla mpendeo. Oyebi ke Freddy Kimba yo va ba kidogo. Tout. Anasema Swahili te. Tout ba Chiluba. Chiluba te elote. Freddy Kimba yo position na femme yebana te. Kasi ngalingaka nde boye te po bino omoni ba bino. Yoka na bana o vérité. Yoka na bana o vérité. Akimba za dernier fils ya internet oya bima. Azala ba makambo. Mais yo siko si lelo yoka ko face na côté moko so na lo babongo pa bo azana o contredire ngate po o like ça face no côté moko na lobby face au côté moko yo moyi wapi côté ba musicien be côté ba chroniqueur na ba musicien na l'accès côté ba 40 nakosi na ebite yo mtolo ngana lobi ba yoka kami to ba ozambolingo fort ya gloria yoka bo se contredire ça dit quoi akimbe ça netika moi bilomo boye parce que to ko taper yoka moni akimbe aza le seul chroniqueur au Léonard Baobenga chronifuati oya bima na suka ya masolo nyonso omoni otuba obunda lelo ba otikala ko bimate pourquoi ba otikala bimate akimbe talaka omoni biso à l'époque tout ça ba tumoro boye l'air tout ça ba émission pour net ngala ça émission bo non ça ngo na ngate non ça émission pour na site tout ça ba guerre ba site mais lelo e bongwana et comment que note ngana l'équipe bango ngana danger qui danger ngo tout mona ngote. Merci Freddy Kimbe, merci. Tozongeli matika songo. Nakati yote nabi merci. Tokuta oyat. Ça va. Kende. Ok, merci Freddy Kimbe. Freddy Kimbe. Ça peut mbana embo tozo pesa. Nakopesa epo na bi komona. Ok, tata anasema kidogo ana penchaka na partira.